La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Sali, bonjour la famille. Mbote bandeko bolandara biso, mbote bandeko bolandara Irsil Botelo TV. Bonjour, bonsoir. Yango toyebi et dépendaka vraiment na ero yo okolanda analyse na biso. Bandeko nanga toye na lisolo pasi, toye na sangwa mawa, toye vraiment na sango moko ya mawa, sango moko ya pasi mingi. Ngai obozo mona liboso na bino Irsil Botelo TV, en tout cas, nakoki même pas kolia, nakoki même pas ko vanda na journée par rapport ya sango oyo, par rapport ya vidéo oyo eza vraiment vidéo moko eza triste, donc eza penza sango moko ya malamu te otoyeli bino na pokwa ya lelo. En tout cas, bandeko nanga na otela bino vidéo o tokotala na yebite soki YouTube ba ku permettre ba condition na ye totia vidéo o en tout cas na yebite mena ko mekana no kotela bino vidéo o soki ekozwa tokotala yango awa na Irsil Botelo TV. Eza likambo moko oyo esalami na kitambo na quartier Jamaïque. Bandeko nanga, bandeko na biso ba congolais, tolongola kaka molimo ya téléphone, tolongola kaka molimo ya ko filmer partout. Tolongola molimo ya kofilme partout. Ndeko akufeli mwana na ye, mama o mwana kufi, mama o mwana tioli, mama o mwana dindi ne balete me mwana dindi kaka na mai moko ya mukie o eza na kati ya lopango. Bandeko nanga histoire autant nazo betela bino na yebi ke ba mama ebele ba koyoka pasi na motema. Alors oza mama koleka lisolo ote, oza mama oyo zwi temps, oyo zwi opportunité ya kokota pona koyoka lisolo o partager yango na bandeko mosusu. Soki oza mama ozi opportunité ya kokota pona koyoka lisolo oyo ndeko mama ndeko papa, en tout cas soki oza papa moboti to oza mama moboti koleka lisolo oyo te, partager yango na bandeko mosusu ekosunga bandeko na biso ebele pona kobakisa sécurité, surtout pona kote ya makambo etali bana na biso. Toyebi ke mboka na biso eza na pasi, toyebi ke toza na pasi na mboka na biso. Lelo ekoma mama bimi ake koluka, papa bimi ake koluka. O ezo komisela makambo ezo komela bana na sima tozo yeba te. Mais tant que parents, en tout cas ba parents, tozalaka vraiment na mayele pona bana na biso. Ozo bimozo kende koluka yeba nani oyo ozo tikela bana. Yeba nani ozo tikela bana. Komona mwana biso azana no mwana mukie alali na kati ya mai bandeko. Na yoki motema nanga lokola lokola motema balongo linga na place. Komona mwana o azana no mwana mukie o azana avenir ebele liboso na ye. Alali na kati ya mai, adindi na mai. Pourquoi? Parce que ba parents bazala kite. Pourquoi? Parce que mama azala kite. Pourquoi? Parce que mama akendaki koluka musala. Lisolo oyo eza penza pasi mingi. Alors bandeko nanga to s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous na Irsil Botelo TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez lisolo o s'il vous plaît. En tout cas, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Donc, partagez vraiment partout lisolo o etambola partout. Eko bakisa ba mama ebele mayele. Eko pesa ba mama ebele mayele. Lolenge nini ya kobatela bana na bandako na biso. J'espère que lisolo oyo ekopesa biso mayele koyeba kobomba pe kobatela bana na bandako na biso. Eza likambo ya pasi. Mwana oyo akufi aza na papa na ye, aza na mama na ye.
aza na papa na ye, aza na mama na ye, metala likambo ya pasi oyo ekomeli mama na ye, likambo ya pasi. En tout cas bandeko nanga avana kota na ba détail, avana kende vraiment na mozindo ya likambo nanga, avana kota na ba détail ya likambo oyo toyeba biso nyonso likambo yango ebandaki ndenge nini, esalami ndenge nini. Nazotiela bino video totala, nayebi te soki video yango ekoleka, soki YouTube ako permettre video yango eleka. En tout cas natiela bino video totala, après to développer to yeba lisolo yango ebandaki ndenge nini. Eske mwana oyo babwaki ye na mai to baye kokuta ye akwei na mai, eske mwana oyo akweyaki na mai to bayeki kokuta ye to babande kosakana na ndeko na ye atindikaki ye. Alors bamituna eza ebele, bamakambu ezali ebele ya kosolola. Alors bandeko nanga nazotikela bino tolanda nanu video, après ngana bino tokokutana après video na yango. Nasengi na ndeko okoti na Ursule Botello TV so zambano liboso ndeko nanga ko hésiter te, s'il vous plaît partagez image oyo. S'il vous plaît la famille, partagez image oyo, partagez vraiment, partagez massivement image oyo. Tindela bandeko na yo oyo boni ke bazana bana, tindela bango image oyo eozala malamu. Eozala malamu, tindela bango image oyo vraiment nzamba lola ko pambola. Osoko partager image oyo, oko partager kaka te po biso tozwa ba view, mais oko partager kaka te po biso tozwa ba vie, mais oko partager pona kolendisa ba mama ebele. Oko partager pona ba mama ebele bazwa mayele, babakisa lisusu makasi pe courage, babakisa lisusu attention na bango na bana, pour que bato bazala vraiment attentionné na makambu ya bana ekozala malamu mingi. Alors bandeko nanga to s'abonner, to partager nzamba lola ako pambola yo. Tolanda video na bokebi nyonso. Nayebi keza pasi, nayebi ke osala pasi, nayebi ke kosala pasi, nayebi ke kotiela bino video wana botala bokoyoka pasi, mais tolanda video nzamba lola kopambola bino tolanda. Bayeka alelo oya fololo tema ouais filmer dans la bon filmer dans l'espace batonsi baninga bazwa bango ata bango botika bana mibale donc après vous mettez vimba déjà donc après qu'il a maïkala toza ba parents, toza ba boti, toza pa ba papa ba mama. Comment on a vidéo ya modèle oyo, comment on a batu batondi bazo filmer sans cœur. Comment on a vidéo ya modèle oyo o esalinga pasi, o esalinga nzoto malili. Nazui temps ebele ya kota la vidéo ya observer vidéo oyo. En tout cas, nazui temps na otala video oyo na kimia te, na otala ngo na douleur na motema. E a video oyo esalinga pasi makasi. Lisolo oyo eza ndenge nini bandeko nanga? Lisolo oyo eza ndenge nini? Ah bozomona eza na Kitambo na quartier Jamaïque. Mama oyo auti kobungisa mwana na ye nanu ayete. Mama bimaki akeluka musala. Baye na quartier wana sika na asi bino mo boyoki na video, tangu baoloba likambo wana na video na asi bino mo boyoki ke baye sika na quartier wana. Papa to mama baye na quartier wana sika. Mama wana bundaka makasi pona bana na ye. Mama wana zo meka ko bunda pona libota, azo meka ko bunda pona bana na ye. Baye na quartier sika. Abundaka futaka ndako, azo futa ndaku, azo lesa bana baokende classe. Bana wana, mwana wana moni bomoni na video adindi wana, bazaki mibale na ya na ye. Bazaki mibale na ya na ye. Mama ke luka musala,
atiki bana na lupangu. Biso mo boyebi na Congo na biso obima na obimi otiki na bana na lupangu bana bayengaka na bango oyebi keta na roya na okuta na nga bana otiki no ndako polele otiki bana bayengaka Congo bamesa na bongo. Peut-être bato bana ba pays étranger bayebi ke kotika bana mikie na ndako eza penza mabe. Kotika bana mikie na ndako eza bien te eza mabe. Mais na bato bazaka na bango na kini wana na ba Congo na biso bato mususu akotika ne bana mikie na ndako ake na ye. Mais bato mususu pa yebi ke te na kotika bana nga mibala mikie na ndako te to moko mukie to misato mikie na kotika te. Alors, maman zalaki na choix te. Maman zalaki na choix te. Pourquoi maman zalaki na choix te? Po ana ndeko te. Ana mutu oya koke kotikela mwana te. Maman zalaki na choix te. Fala bima ke koluka musala. Abimi na tongo. Ake luka musala atiki bana bango moko. Aebisi bana na oya na ke luka musala. Aebisi oa mukolo tala leki na yo. Contrôler leki na yo bova na ndako ka ndenge zalaka boyebi mama nyonso so linga bima atika ba consigne pa ya mwana mama nyonso so ka linga bima azaka na ba consigne o atikaka epa bana na ye eza ndenge moko na mama na biso asalaki atiki ba consigne epa bana na ye eloko boye bosimba te boli eloko mutu te tala ba leki no bien kaka ndenge zalaka tiki ba consigne tala leki na o bien mama akei koluka musala. Bana pe kaka nde basakanaka na bango bandeko na ngai. Bana bazosakana. Ti moko aye ko se retrouver na kati ya mai. Ezoyebana te. Nini oya kitaki na mai. Ezoyebana te. Batindiki ye. To batindiki ye te ezoyebana te. Eske abandaki kosakana na yaya na ye. Akwai kuna yaya monaki to amoni te ezoyebana te. Directement batu baye komona mwana deja na kati ya mai. Kaka ndenge bino moko bomoni bazo filme ndengo wana mama nanu akomi te. Mama ya mwana wana nanu akomi te. Mama ya bebe wana o alali na kati ya mai. O libumu ekomi kovimba bandeko na nga. Mama wana ayebi te ke mwana na ye adindi na mai akufi. Ayebi te. Ana pasi. Aoluka nanu vi. Ana eloko te. Aoluka mbongo. Mama ana zoluka mbongo. Ana musala te. Mama ana zoluka mbongo po ana musala te. Ana mutu te. Ana place oke kolela te. Lisungi eza te. Ana mutu te oya koya kolela yaya ye pesanga mwa quelque chose azate nde bomonya préféraka ke koluka vie ake koluka musala ebokolela ye bana na ye ake koluka musala po musala nde eza tata musala nde eza mama alobi ake koluka musala po musala nde yango lobi ya mutu po musala nde etangisela ye bana. Mama na biso ake luka musala aya boye aya okuta mwana na kati ya mai. Bandeko batondi wana ebele bomoni bandeko ebele batondi wana mutu moko osala osecours aza te. Ngana ndimi te ke bato batondi wana sazaki mwana na bango. Mama ngam na kozela polisi aya te. Ero batu wana bakomaki wana. Si peut-être bakotaki babimisa mwana wana, peut-être lingaza na bomoi. Toyebi te. Mwana na bandi kovimba libumu na miso ya batu wana baza wana. Nasi video bino moko bomona video. Lelo peuple congolais koma koluka ba vu na TikTok, bazo filmaka nyonso po bayelaka biso na TikTok. Batu batelemi baotala na musika mawe mutu na mutu azo filme na ndenge na ye. Eloko eza grave bandeko nanga depuis babengaki police. Depuis babengaki la police o eza ndinga. Balobi te to benga la police ndinga.
biso moko tokoka likambo te. Biso moko tokotia na biso mayele na likambo te, tokosimba te. Tobenga la police. Bandeko banda babengaki la police nzinga. La police epesa permission. Babenga ba Croix Rouge baya balongola ebembe ya mwana wana bebi oye kufi na kati ya mai. Police atikali komona na te. Na minute on osela bino émission pona ko informer bino. Mama ya mwana nanu ayete. Mama ya mwana nanu ayete. Mama ya mwana azana musala. Do tili kambo ekomi. Mama ya mwana o azana musala. Yana ye mususu batuni ye ce qui s'est passé a yebite. Batuni ya problème nini ya lobi a yebite. Babande ya kosakana a yebite leki na komi kuna ndenge nini. Bo sala nini? Ya zape mwana mukie. Ka ndenge za la biso ba africain biso surtout ba Congolese o to yebi to bota kaka bana ya kolandisa do ya za na ye mukie ba joli epe lisusu leki. Nde babande kokola na bango yana leki bazo kola lokola mapasa. Nde bazo kola na bango yana leki lokola age moko. Bandeko ba Congolais to longola telefone Android na makambu nyoso. Lelo komi mutazo kufa mutu na akati mutema te. Bozo filmer. E komi mutazo kufa. Mutakufa zana besoin oseku. Mutazo kufa zana besoin basunga ye. Mais biso ba Congolais to koma muta okufa place muta okufa yo ye na caméra ozo filmer. Tozo mona ngo lelo na internet. Tozo mona ngo partout lelo. Na moya lelo komi mutu nyoso ozo filmer. Likambu boye batu ba koma muta koma ko préférer a filmer kaya ko pesa sango. Muta a préféré a filmer na ye. Que aya upesa sango. Monda matalana. Caméra totie partout. Monda matalana. Tokotisi caméra partout. A ta place au caméra sengele kota te me biso to memi caméra tokotisi na kati. A ta place zolo bapena a caméra ya te. Me biso likola matalana na biso. To memi ba caméra tokotisi na kati. Bandeko bayaki liboso place wana. Il paraît-il balobi mwana wana zakino na mai na libumu te. Peut-être azaki na épée vivante. Boye bandenge ni naza mwana mwasi. Mso azaki na épée azaki na bomoi. Mais moye boye ba ezate. Boye bo bandimba moko ko filmer. Police mboka na biso. Banda babengaki. Banda babengaki mutakoya zate. Mutakoya zate. Comme ba mesana ko senga mbongo makolo. Comme ba mesana soki ba yeba futa ka bango. Ba moni ke kawana peut-être mutu afuta bango ozala na ete. Boyoki bino moko bato ba pembeni. Balobi ke ezali déjà 3 heures du temps. 3 heures du temps. Banda bazalaki wana pona ozela police. Ata batu moko ba yete. Eza pasi na motema. Eza pasi na motema bandeko nanga. Naoki pasi tanke mama. Naoki pasi naza mama moboti. Komona mamo ake kindumba te. Mamo ake kosala mobulu te. Mamo ake kindumba te. Me mamo ake ipona koluka musala. Seigneur oyoka ki mawate pourquoi? Mama perdre mwana na ye. Po akende koluka musala. Po abokola bana ye. Lelo mama wana a perdre mwana. Eza pasi pe mawa. Eza likambo epesi pasi na mitema. Eza likambo ezokisi mitema ya batu. Eza likambo ezokisi mitema ya bandeko na biso mingi ba Congolais. Ezokisi mitema ya ba parents. Ezokisi mitema. Toyeba obokola bana. Toyeba banani totikela bana. Ozana mutotika bana tekanga bana mukongo bimana bango.
lelo ka ba comportement na biso ba congolais mitema mabe. Mutu musa koma mwana po abima ketika mwana pa ndeko muso azobanga. Po abima ketika mwana pa voisin azobanga po ani motema mabe ya bandeko na biso ba congolais. Kindoke pai motema mabe pai. Batu bakoma prefera abima atika lotika bana ena ndako bovanda muta bouge te atiki bana. Mama na mona ki ata danger te na lupangu. Mama na yeba ki teke mwana koyiko keko dinda na mai wana eza na kata lupangu. Bandeko na okipasi. Soka azalaki ata mukolo alingaka se défendre po mai wana eza mulai te. Toyebi te eza kaka diable o eza kindoki eza ba lien famille eza kindoki to eza nini pona kotala mai wana kotala boy ozomona ke mai eza muzindo te. Mais comme aza mwana muki akoki ko se défendre te. Bon mona ke mai wana place mwana wana za eza muzindo te. Akoki ko se défendre te. Po aza nanu mukie. Mwana wana aza na 3 ans, 4 ans. À peine aucho kokisa 4 ans, ça fait mal au cœur. Naoki mutema pasi. Alors ndeko mama o kuta na histoire o partager. Partager, to yeba ko bomba bana ba mama. Yeba ko batela bana. Monde lelo monde Android o batu bakoma na bango ko filmer. Muta ko salo seku na mwana no azate. Lelo koma muta akufa batu ba otala, lelo muta akufa batu ba filmer. Muta akufa batu bazo préférer ta na TikTok. Tozo mona ngo a ebeleti. Ndeko na ye moko na hôpital, papa na ye moko na hôpital, mama na ye moko na hôpital. Oh muso tota ko mona mwasi mukolo, mwana nazo kata mutema filma tena internet. Monde internet, monde a matalana. Tout le monde a luka sa matalana na ndenge na ye. Tout le monde a luka ba ye atalema. Ba komo filmer na bandeko na bango muto akufa bo filmer bo tia na internet. E bongo boni na mwana oya yo. Bongo boni soki muto osala ngo na famille na ye moko na bandeko na ye moko. Ao banga tazo sala ngo bongo boni na bandeko na biso. Bongo boni na bana na biso. Eza pasi. Eza pasi la famille. Lisolo epesi pasi na mitema. Epesi ba parents ebele pasi. Epesa mayele. Et aux amalamu. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout. Nazobeta c'était surtout na ba parents. Sur aux parents, koleka histoire ote. Aux papa, aux maman. Aux parents, aux papa moboti, maman moboti. En tout cas, koleka histoire ote. Partagez en partout nzambalo lo pambola yo. Partagez histoire ona bandeko. Partagez histoire ona famille. Partagez histoire etalema partout. Ba mame bele bazwa mayele. Totika bana bango moko te na bandaku. Bano baza bana mike o ba kokosala self défense te. Bano ba kokoko se défendre te soki likambo yelie. Na absence na soki likambo ye mwana okoko se défendre te. Mwana okoka se défendre te. Toza mayele ba mama. Toza makasi ya kobokola bano nzambe opesa biso. Bana bali pamboli euta ke pa nzambe. Yana bato ebele ba olela bana. Yana bato ebele bana posa bana. Me yo muto nzambe apesi bana, yeba obatela bana. Yo muto nzambe apesi bana, yeba kobomba bana. Bana bazali pamboli. Ozi occasion kozwa bana yeba obatela bango. To yeba protéger bana biso et aux amalamu mingi. Merci na bato bolandara biso. Merci na bato nso bolandara Irsil Botelo TV. Lisolo ya ngwana to yeli bino esalemi na Kitambo na quartier Jamaïque. Alors partagez partout nzambalola aropambola yo. Abonnez-vous tango s'abonner ko bosana te. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles sur Irsil Botelo TV. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.